Ebayaye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bia sike biloko bia likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Tolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele tola na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Tosana kati ya Kongo. Ba père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idiot lombe betu mukusande télévision de Deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de Deni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. Bonjour, bonjour. Awa, nazo pesa bana na biso ya bomoko ya mboka. Na moni ke mikolo yoti ko leka bando na ngadi susu na kati ya émission te. Na sala ki kamwa déplacement kaka pona koluka. Masolo ya malamu o ekoki ko sala ke non. Émission na biso ke de liboso bomoko ya mboka. Yango lelo na ekoluba ko beta CT. En plus na PSP meilleur vœu pour tout monde à la quitter. Ngai o ya bino humble présentatrice ya émission bomoko mboka Élysée Bisoya na pesi merci na bango balukaki ngai na wiki courage na lobi makambo ça avec ezala malamu ba meko babosani ngai te vraiment na pesi bino partout bozali mbote bawe balukaki ngai na sepeli mingi ya lelo toye kolobela lolenge nini toki kobongisa rapport sexuel oyo balobi na lopoto oyo na lingala balobi masano ya mbetu tobongisa o na ndenge nini ya bitumba ya koswana nde eloko toye tobongisa yango mpo de façon ke non toyeba kosungana tozosungana mpo bocomprendre masano ya mbetu rapport sexuel eza nini tokobongisa yango ndenge nini. Alors naza mpe nga moko te naza na invité na ngai la prophétesse Béaru peut se présenter. Bonjour à tout le monde. Naye na bomoko mboka komemela bino lisolo ya mbeto. Ndenge nini okoki kobongisa rapport sexuel. Rapport sexuel eza esengo munene ya kati ya libala mama. Soko yebi ko sala ngote zéro epa na yo. Mais ce que je bien au Kolingabasi, bayo coloniaux sont de les premiers jusqu'à les 30 parce que je bien ma solo bien. Ok. Bolandi, c'est pour dire que bozali, bozo ba bic, na ba papier, ou bien bozo ba boire enregistré pour ezoleka. Bolanda eloko nini to memeli bino. Alors eza makambo. Ceux qui na mutu no za radisi souté. Maman, papa, zongisa. Yango le tozengi to lobela. Makambo yango nde tozozo ba problème mi bazo benga biso parsi bozali bozo sera ba émission to so sala kala. Mais ba to singa yango ezongaka. Yango to sepeli ke no eza ba émission moko malamu ezali ko aider mboka na biso. Yango mon to lobi ke no na émission sans tabou na émission ya na bomoko mboka. Tokolobela nyonso tokobanga eloko moko te nyonso wana ezali mpona nini tosungana. Mama namoni obeti set na likambo ya préparation. Alors nga nalingi nano oyebisa ngai tokoprépare yango ndenge nini. Merci maman journaliste Élysée. Humble que je suis nazoyebisa oke fete wana ezalaka kitoko makasi na sens nini. Mama preparaka mbeto, preparaka masanwana na tongo. Mbali alamuki. Akepo sokola. Telema bete mbata na lisoko ta. A comprendre muto lelo nesaka na butu feti ezali. Bako simba yena ba partie intime et ko réveiller mémoire na yepone ni ayebike
nakiti se biloko epa bato te na ndako na nga balukaki yango banda tongo me lokola ere ya mosala eseki nasokola nakini banda kosakana nango nano azosokola akunzami boye po azwa ata mai asokola akunzami po atie loboko likolo po azwa sa savon na moma oyo azozwa fulufulu na miso fulufulu na mapeka yoko to ozobeta bambata obeta na lisoko mabe obeta na peni wana mabe keba ntango basokolaka wana etelemaka yaka kutukelengi na ntongo wana komeka ye likambo te simbaka ye partout sakana ye na nzoto na ye. C'est ça, maman journaliste. Ok. Merci vraiment, Nanenge, maman la prophétesse Béatrice à BTCT. C'est pour dire que nous ma Camboyo. Donc on a une prophétesse dans un plateau. C'est pour dire que non, aux maman pasteur, révérend, ils ont les Camboissons, ils étaient tous au Sungana. Peut-être que nous avons dit que nous avons ya mabebo. Non, nous avons Camboyo, ils ont Sunga. Mais le but que nous connaissons, il faut qu'on prépare. Et ça les balabara ouais c'est basa la campagne na morale mauvaise la kimia pourtant on ça les loko wana on ça que non là ba partie en zoto o il y a beaucoup fois ils ont la moka et on c'est pour dire que non ezali musala moko ce qui ngai ko to sali bon ata mboto o peso tout to ça les loko wana ça que non et c'est faut ils aller sengo ba binga ouais sengo il faut tant on ça là on est maman biso to loba o za na esengo nango ozwa lokola eloko moboye euti dans Zambie. Ya omoni tozozwa maman prophétesse de façon que non pour ba misomo la boso ba nengi ba tsana na te ba balanda o ote loko asalite non tozo miboma. Et donc zo amisanzo to elala eta loko asalite te eza makamoko malamu oto memeli bino c'est pour dire non na émission ya bomoko mboka mabala we kufa ezozonga. Alors tu es aux zones de ça. Ma balle est là mais ballo ba nota sur base na bangote bazongi po ba pète déjà ezo tout ça ba pète mingi bazo pèse biso ba merci. OK, merci au besoin pèse bino au besoin pèse biso et vraiment pour nous pèse biso pe courage biso to ko baka na musala mais ba kabila biso pe ezala pour to bon ici ma balle est belle biso na otanga kombo te mais biso ko za zo miyeba. Vous avez dit que maison, maman prophétesse, au Bakisini. Dans le lobby, maman journaliste disait merci beaucoup, madame, grande dame. Moi, c'est à Pembe, la taille à cheval. Nazo le likambo, nazo bête, c'était que le baké, zala moisi. Tango sakani nango wana, oluki pose moko boy na kati ya mobile na yo. O alati bilamba pie o bayo pese bizaki musala. Tango akozonga musala opese biloko akolia oyambi ndenge bayambaka osololi na ye na mesa très bien et mama nanga misuka ya kotala na ndenge otandeli dra keba wana zwa dra moko apembe za ntachite klise na mbeto bibundeli yayo yango wana mama oche bibundeli aliboso dra pembe obongisi chambre opangusi mobali akonyata zelo te. Troisièmement aux jusqu'au nani fleur ya rose ya ko ebise que je t'aime toujours au clissé na songa mbeto tcha che parfait na kacha chambre kangi ta mbala yo kotisi yebo maman à partir ya biloko yo lambi leki ndunda yezanga te solo yezanga te biloko mibale wana ezanga te bangulu soki olingi aliango akoliango biloko surtout ya mboka pesa mbai na yo alia kozanga koyebeza liwa ndambu eloko wana ba pasteur na biso mama merci beaucoup merci basali basali mibali banyo kwama bakomi ko dekone ko bima libanda pona biso basi bakomi ko bima libanda pona biso basi mama pona nini. Moi, si le col a bali pasteur, il que mobile n'a pas se déplacer, à cause les locotés. En tout cas, il commis pas si. Au côté na salité, à brosser, mobile moi si pasteur a commis le col zoba mon boye. Tant mobile a cocotte na katia. Biso bali batolo baka bunino. Vraiment. À côté kuna yoki poto. À cause pelon ne sous-souté. À qui a luki protocole, a yoki protocole.
kangama banda kotiti akobimisa champagne kuna nde abimi mais yo komika zelana pangus mama omiche wa place wana basala nzambe banyoko makamakasi mama nangai. Merci maman Béatrice Nandeye à BTCT. Vraiment bino ba tozalaka bongo basi tozalaka bongo il faut kotika. Ba tozso bakanisaka ki soki asa déjà libala 40 ans 30 ans ancienneté non. Attention na libala na yo zalaka kana premier amour. Sœur oyo bano za na liboso zala nango. Respect bano za nango parce que mon bal a bébé. Alors il faut que ça un premier amour wana bengo bana considérer il faut ça la kara bongo ezate ke koma papa zoya na mesa kuna yo fandi koto papa tangwa zoya il faut yeba ke no aza mon bébé il faut la que c'est ba tendresse les maman autour loba ozala soin partout ezate ke non pour le laisser au meli non et comme il y a bana il va déjà il ya bana te parce que ça me t'a ça la libala tout le monde a bana te bana ba ya la kata libala mais tant que nous vous avez venu balé il faut la que ça déjà yo papa la que c'est maman bolingo on a début premier amour yo maman la que c'est mobile na yo premier amour wana disons considération na nyonso il faut même la personne on propose mon bal no chéri comme un problème non mon bal na mbali na yo asa bébé na yo et donc on va bolobino zala aliwa mais tant bozala bozo revivre il faut bisika bozali ba sentir que non mon toana asa mon bal intel mon toana asa moi ça intel alors c'est pour dire que non tozo lobaraka to lobaraka mabala oyo ekufa ezo zonga kaka bozena bobera c'est ma émission vraiment bande bobera na luté tout ça dans l'émission tout ça dans l'émission to yebi que non to yo ça mara merci on est bozo bien mais après votre nata ba testo to repère numéro ya ba testo sima mususu alors to sepeni mingi na ndenge vraiment bolanda radiso na ndenge pour na pesa malamu ndeko changer pe il faut ezala merci na ba onyo so ba benga ki bon ba du changement vraiment na ndenge bo changer ba mi ko considérer ba na notre premier amour chéri mon bébé mon chou obi ki ba kombo wana pe la misaka hein ba kombo wana vraiment la misaka ya maman la invité so ko zo ba c'est so nini de façon que non toyeba ko sunga bande ko yo ba so sala makambo ya ko considérer ba na ba ko ba ko mi yakala ba la kaliza ba raté. Merci beaucoup maman journaliste Élisée na ko yebiso en quelque sorte que moi si il faut se comporter kaka na libala na yazo bolingo na ye kaka ndenge alinga ka mobali la mokolo aliboso ebisa ke chérie je t'aime alingele mobali kaka ibongo ame mangoti durant vie na ye mobimba mais na oye tali ko bongisa masano mama kaka na wenze na bongisi nanga masano nanga ah oui Béatrice na bongisa masano nanga na ba ona wenze bien que na ko lambele loko moko boy na zui atambis na salile liboke tala soit na zui na kalingile moi frite na ye moto ba biloko na ye so kalinga ka fufu moto na thermos moi amise quel quoi bobali alembi na ye na télémisie na zui boisson sucrée parce que boisson sucrée encore tanga ko mbote quoi na zui boisson sucrée na zui jaune d'œuf ya kasai jaune d'œuf ya na zui jaune d'œuf quoi na boisson sucrée na zui jaune d'œuf na ngawana na china sucré na beti pate na soulever mbai na milicie lisusu tango ko melelo ko wana nde ko te comme esko bupiki kiki ata soki na zongeli deuxième fois mobana ngo ko na fatigue te après ko telemise bongo na ke na vandi sie ko vandi sai déjà na pangusie sile na vandi sie na bendere ka moi mesa to bani ko beta masolo ye mutakala nga mutakala tozole esko amise kel na biso soki amelaka mwa bière na ye na tieli soki ngana melaka mwa mai na ngana tie soki amelaka soki ngai nde na za musali ya nzambe me mobali akozala za musali ya nzambe te wa eza émission dans le sens là na servir eloko alinga ka wana mulangi moko na se
Ce qu'on a vu, na pesier, mobali avani komela tozo solo tozo talana. Mama zala na canapé na kacha chambre. Lokolo na vu na boaki kuna musika. Ce qui n'a jamais takala na boaki kuna biloko nenyo sozo contempler na ngwa yebi tondolo yangwana. Lèvre yangwana. Na vucho benda musunywana na monoko nanga. Amuni yango pe aussi rasé ça très propre. Et ça teke ba suki mususu yokomi ba pembe na esa lokola coton. Atala boye moyen za ko tala kunate. Te mama tika biloko wana bongisa chambre. Ta cheval azala poser na pese la ban. Zala tendre. Tango poa ki bwana ezala ka ba string mususu mama nanga wolati yango boye soko so lati etika ina sakinga na yena we na yena émission etika ina sak nanga eza wapi mama na ngana na kisa binome o eza télévision soko ko benga okoyoka makamu nawo ofongole soko lati yango tielo ko loboye soki bani bakota na nzela ya borwana toko bon eza santa bo soki bani bakota na vagin ba moni penza lèvre nyonso wana na kataka leso efongole yango bo eza tekezela na longola string mama yoko fika na ba normal ezala ka fisu penza to normal na ta ya règle ta normal ya mobali wana la tele string na kati bakangite obwaki lokolo bo biloko akutaka libanda wana mobali akotisi maboko ayoki sebo tolongo na l'antiquité to komina moyen âge mama tolonga na mwena jitu tokomina mbujimai au tiko tokomina poto toloba nini mama pensele mobile no bien lobi na tongo ko pakola vix soki ko bina lingaka mabina soki ba position mama créer position te makambo ize ebele ya kosolola mais ok vraiment na lobeli ya mama esalingala na esengo te mama kala nozalaki wapi non et puis singana de esengo mo boye merci beaucoup ma journaliste oui maman vraiment soki likambo ya malamu ezali faut okumisa po mateo tozo teya po mutu mususu ateya yango akoka te mais po c'est omona mateya yango ndaka na bomoko ya mboka si a plus maman prophétesse moko abeti cd maman esalanga esengo maman nazo résumé quelque quoi maman o vraiment que non alobi ezate que non de so di ba laisser rumele comme soki ni kala faut yeba longola kala et comme kala non il faut yeba ndeni ya kosalila moi string moya o ebimi un nouveau modèle là tu string mais ozo papa zo côté na rata ali bono string on ezaka na zoto alors c'est pour dire que non ezanini ba nouveauté makambo ezobakisama eza te kende okufika na bakaleson normal ko pas décaler oza mobali te ko peut décaler eza pour les hommes c'est pas pour les femmes moi si faut dans la bakaleson moko ya reséduire quand on est dans la chambre ata abanana ilo moko te mais soka lekaka boye avenga kango défilé de mode maman défilé de mode ndenge maman moko ya autour bakisa défilé de mode ozo dendo nzambo yo oyo ezalaka munduki te munduki ozo tambola ozo lingisango donc mutu moko azota atali teti no ne sale boy en tout cas c'est pour dire que non ma solo tozalo obeta ezali sans tabou ma maman ce que vous aurez temps ya témoin dans moi cité peut-être site na biso ya bomoko mboka de façon que non esunga mwana pour moi non même genre za moi salibala ce que vous aurez roté mwana oté PC site ya to kuti azo salango ko déranger mwana té ils ont bien pour moi na azo préparer futur naé alors c'est pour dire que non balani na biso bola na ba sujet oye bien na ndenge ezo ko kende mabala ezo bonga bala bazali ko bala vraiment soyo to ebi que non kalaté ba manifester voya pour le mariage mususu toroya boy balingi to ba mona biso ba mariage na bango azo pesa déjà merci aboya na ba komote po ba fitu ko kota même pour le mariage pour mona biso ba représenter nga Élysée biso ayake maman oyode moya mosali ya émission ya bomoko mboka à partir naé na Zilibal alors c'est pour dire que non donc on peut se dire ba merci bolanda kaka bolemate o bazana ba idée ya malamu ba pesa ba suggestion je sais au monde que non ba to lobi mabe boloba mais to yebi que non to yeba pour on peut se dire ba conseil pour makambo ezo sala mikolo nyonso ngako tuna sepeli parce que maman Béatrice
la prophétesse a bétissé. Oui, que ça lui va bien. Pour maman musu bopo, la prophétesse pas le makambo des tabou. Mais hier, à l'objet que non, attends à l'église, bisika oye, atana ba maman, asunga ba maman oyo, atana ba défaut wana, a gagné ba amebele pour na conseil. Alors c'est pour dire que non, toujours que ça bino ba, toujours que ça bino ba merci, bisika bozali, bolandaka émission na biso ya bomoko amboka na ba sujet nyonso. Dans la sixième nyonso ezali boko se retrouver. Alors tout le monde était là comme ça ba kisezate. Maman dans la deux personnes maman prophétesse, soit c'est comme ça avant de clôturer émission na biso abakisa. Merci beaucoup maman journaliste Élisée. Et là on a quoi ko bakisa ne que masanouane ezala ke lengi makasi. Ce que se préparer très bien en conséquence. Ezabitumba te ezande love. Eza bitumba te eza nde love nde salilango na tendresse mikiti se pambai na yo soki olioki ki azokende na gauche ezokota bien te a toute matrice te yebi se papa bimanano bandela po tozaka na misuni moko ekalaka bango po ekoma na esika nango ntango akobandela akoti oyoki ki etuti okangi miso ça va esika wana nde tango kokota komisika wana okoyoka na ye akoyoka elengi na yo pe okoyoka elengi. Alors soko olingi ba conseil soko olingi makambo nyonso zwa numéro nanga mama kobanga te okobenga 082 725 690 9 à la fin. Na pesi bana nzambe nyonso mbote na pesi Jenny mbote na bana na ye na mobile ne Fabrice nzamba batela bango na pesi mama Davina mama Nelly mbote na mobile na ye papa Faustin nzamba batela bino nzamba batela bino nzamba bundela bino nzamba kende na bino musika nzamba batela na bana na bino nyonso na kombo na Yesu Kristo. Merci na ndenge boyambi biso na esika oyo. Merci beaucoup bana nzambe nyonso na pamboli bino ba nyonso bakolinga na pese la bango makambo ya kitoko babenga kana numero wana ona utiko pesa 082 725 690 9 à la fin. Bye bye. Ok, merci. Nazo pesa merci na balagna biso ya émission Momoko Amboka na Santabou. Merci na menge bozo benga mingi. Mais na dinga changer numéro wana bozo benga on disusu te na komi na plus 243 85 080 1775. Na pesi susumbote na pesi mbote na bébé Kongolo na France bisiko ozali vie nanga kino yaka lisusu te na pesi mbote bisiko ozali na yebi ke non na kino yaka lisusu te me yaka parce que ça na kini te bébé Kongolo bisiko ozali na pesi mbote na mamu na Suisse bien ko yaki kino lokaki ngai te na pesi mbote na Sandra petit nanga na France na pesi mbote na boni lupaka mon beau frère bana bazana poto bana sera akufa obosani biso mais bana bazali Caroline azali Pascal bazali de no bosani biso. Alors na pesi mbote na leki na Jenny Kalume na pesi mbote na famille Kalume famille Malem na pesi mbote na pesi mbote na collègue na ngai Loli Akambi na pesi mbote na Montréal Brino, les maestros, les caméramans les plus célestes, la PC Moté, Patrick Momo, Motoamani ma solo ya émission et les rares. Attends, Rolanda, mais Motoamani ma solo esaye, merci na menge émission Eurezolanda mamingi, la PC Moté, Monsieur Bino Sobozali, na poto, wapi na wapi, voilà l'émission na Bino, vraiment, tout le temps, dans la prochaine numéro.
Ebaya ye lutala mambwe. Joledi wa. Bomoko ya mboka ebinisi bango biloko bya sika biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Tolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. tolelaka ebele tolanda radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bubatela nga bolanda télévision bomoko. Donc ya lisanga. Joledi wa. Tosalela bomoko ya mboka. Toza na kati ya Kongo. Bapère bamère mboka kaza www. bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idio tulomberi betu mukusande télévision dodeni. Joledi wa. Télévision dodeni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.